assez à pointanga depuis dans le maman. Alors dès na dali le maman koko déjà assez à pointanga tikelanga déjà charge. Alors que la ngai nzambe ya pono depuis le maman non Congo dingo. Ça pouvoir ancestral. OK. Donc pouvoir o ba tikela kinga ndenge za ancestralité donc famille mobimba ba yebi que non mwana o azokola. Oyo botama oyo botama libumu oyo yende ba tikeli makambo. Yende makambo oyo ba tikeli yango donc bobomba yango tango akoma à prendre conscience na ye ozu yango bopesi. Pouvoir ancestral etikala jamais kozala kindoki lelo ekoma kindoki pour interprétation ya bible ndenge zo interpréter les biso que non pouvoir ancestral comme kindoki biso moko kutu bakona ngo tozotala tokama bango et puis bango moko bayaka epa na biso bayaka kozala biloko na biso bazosalela yango wana banani bapasteur baprophète nakotanga bakoma na télévision te. Ils ont un prophète, un pasteur, un consultant déjà pour ça. C'est belé, toute vérité n'est pas bon à dire. Baza vraiment tellement belé. Pas fidèle, comme on a moins recette, il y a tout le banambo. C'est-à-dire, comme on a moins doute. Il y a un pasteur qui va évoluer, qui va servir côté à Matani. Non, c'est comme si Babylone a un miracle, c'est-à-dire pas na bino pour basala mambo basala wana. Non, c'est juste la vérité parce que bango tamo bazo interpréter Bible bazo ba que non, vous voyez que c'est ça loin les akindo kasi. Biso moko to yebi ke ba ya ke pa na biso to pesa ka bango, biso to fula ka bango. Ouais. On dirait Congo central Mobimba. Précisément Matadi Mobimba. Il y a que des maîtres spirituels là-bas, j'aime presque tout barandet na mamboutali ba spiritualité. Au monde il y a un guide spirituel, il y a un maître spirituel. Ça devient quoi? Ça dit tout Matadi. On dit influence il y a ba camarade, au monde qui note massa no botambola na ye kopa sala yango wana. Na pena kotaka na kopa ngo. Et tikala jamais ko za kopa. Yo la na ndako na yo. Ngaso na biso na la 3h du temps. Chaque jour na la 3h du temps. Parce que dans la charge de spiritualité, dans la dossier monsieur na gérer ça et bata Australie, bata Londres, bata États-Unis, na ba gérer na bango za on a gérer rango. Na zo rango pour ngité, na encadrement. Baptiste Kubasi Kulumbimbi. Ye abi yaza représentant ya Kulumbimbi na mboka ya Luanda. C'est-à-dire guide suprême, guide spirituel nyos, maître spirituel nyos. Oya osala musala na Luanda. Il faut aller kaipai na ye ya pesa yo alakisa ye bateau bakoki ko autoriser, c'est-à-dire ameme na chemin ya bateau bako autoriser pour que asala a exercer musala na ye facilement. Est-ce que vous consultez qui? Bon, la bien. Oui, na bien s'il vous plaît. Est-ce que avec les amis et bande ko sala yo comment dirais-je? Et bande gêné yo te. Ba ba que non masa na biso souvent na kola déjà mystérieux na botema mystérieux na koni mystérieux. Na camarade na quoi na camarade na classe otanga kité na tanga na classe nga ba benga na deux fois na classe ba benga na deux fois na classe leçon o monsieur aye nango na zo pesa na pesa ngo ba collègue biso ba oyo to linga to apprendre spiritualité par exemple. Comment tu différencier tous les déjà ya bato nto le ba mingi ouais nto ayebi mingi le ba mingi te. C'est-à-dire moto alobara mingi ayebité. Ouais. Alobara kende ayebi. Nanga na yeba. Tant on peut ça ba porte-monnaie magie, tant on peut ça ba porte-monnaie il y a chance et tout. Est-ce que ici mata bino moko ke bozo ba porte-monnaie na bosala ngo ebele boka bola la famille pour ba famille tisi ko pour ba famille na yo mais ce bazana na moi déséquilibre dans les non voilà vous aussi. Okosi. Bien, bonjour, bonsoir amis fidèles internautes, les amis de Miss Gay Télévision. Il est le plaisir de savoir que vous êtes
nombreux devant vos écrans, vos téléphones, vos ordinateurs pour suivre cette belle émission Awa Biso. J'ai l'habitude de dire qu'étant au Bayaka Bakuta Rabiso, Bakendara Batika Rabiso pour Awa Rabiso. Merci na confiance, na fidélité. Merci parce que vous avez aimé, vous avez commenté, vous avez partagé. Awa Biso nde makambu. Tala libanga bamona gipamba yango lelo esimbi ndaku. Na lobaki basela ki diamant na bula libanga. Na pesi mbote bongo na ba partenaire nyonso, na pesi mbote na partenaire privé nanga ya Roby Visor. Merci grand frère, merci pour vos soutiens. Merci également à Patrick Ilpeti, monsieur le docteur en direct de Paris. Merci à Charlie Louboya. Je profite de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à Charlie Louboya, grand prêtre. Que du bonheur, que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire et que la bénédiction dans tout le domaine soit ton partage. En direct de l'émission Awa Biso, je vous souhaite joyeux anniversaire Charlie Louboya. Lokola bansango nangina ibisana baike boyebi ete ya monene ko elaki biso na bandeko nyonso ya presse bazolela moko ya bango na kombo ya Fatou Bouavida. En tout cas, on a de larmes aux yeux pour la disparition précoce de notre sœur Fatou Bouavida. Bongo programme et Pesamaki dimanche le 16 pour un enterrement et à la lundi il y a le lundi d'abord il y a le 17 ndeto kende ko zongisa ye na sika ebongisami epona ye Fatou Bouavida atika kibiso molimo na ye epe makaka na kimia. Merci pour na organisation na bandeko nyonso o baza ko se pulmoner pour que matanga wana eleka pena na kimia nyonso soki sango ezali c'est-à-dire bozela raboyo karango awa. Il y a aussi Janely Mbemba, l'artiste et musicien qui nous signale aussi qu'il va se produire na Junior Amorine na Kimbangu le 30 biso soto zalawana poto ya ko assister Janely Mbemba. Alors ba date c'est tellement moins belé et ça pe na biso to benga artiste to benga Volcan Matabela nde azana ba production quelques jours yemo pa ozala awa pour que après sa biso ba précision ya ba date ya ba concert na ye. Grand-père Bozi Boziana va se produire à Kamama na staff na biso ya poto na poto et pas ya Boss Alfred le 15 de Rosalawana na grand-père avec Anti-Choc Mobimba pour tout savourer la bonne musique avec l'artiste Bozi Boziana. Et à compter aussi toujours il y a Sidad, il y a Omba Lipasa qui nous signale déjà ceux qui azongi na Luanda à Kochapi Badati pour qu'il y ait le canal Awa Biso pour Awa Biso ils ont le rôle la Tour Eiffel na Paris sur Oye Angola ou l'équipe Awate aux Anan Angola. Je signale à tous les artistes au Ubaya pour visiter Mboka Angola, c'est-à-dire Boyara Kolegara Awa Biso pour confirmer que Boza Nakati ya Luanda. Numéro ya lelo na memeli bino guide spirituel en direct du Congo central, tous années na plateau Oyo, guide spirituel na Biso, Trosola naye o Italie spiritualité. Ils ont un message beaucoup mais la kinga, ils ont un commentaire beaucoup mais la kinga état qui est humain naza mutu na yokaki. Pourquoi nazo yambara ba maître spirituel, pourquoi nazo yambara ba guide spirituel, pourquoi nazo yambara banganga na plateau ya Awa Biso. Et bonga oyo to fauteuil oyo ya mwindu na ba couleur nyonso ezala awa na somba ngo pona ko particulariser yango na ba jar ya ba invité mort quelconque té. C'est-à-dire eza télévision ya bana mboka eza poto ya ba jar ya mutu nyonso. Artote karanoka ranguba oza bezo sa la nguba no publicité. C'est-à-dire tu viens à l'émission au lobby makambo na yo, au lobby spécialité na yo pourquoi ça la rango. Et bet sarabino li bakute. Cela n'est pas dit que ceux qui peut être dans ya ba guide spirituel to ba maître spirituel na plateau oyo. Inyo la sake no tam susu misge la tengami na zaka nde boyebela kingaina. Balobaka bayo kayo na mabe me bakuta yo na ngote na yebe sika na telemeli. Alors lelo bogo baksa boyebi pona memeli bino guide suprême au nom de maître Jupiter. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonne santé, maître Jupiter, santé, maître guide suprême Jupiter. Voilà. Ça fait plaisir. Il y a un plateau Oyo. Oyebi qui est émission au Batala partout, Afrique, Amérique, Europe, partout dans le monde. Les émissions ils ont un succès, les journalistes ils ont un succès.
et puis ça joue à thé, les tontons fait mieux que les autres. Et puis si princesse Bobila Dawaya bisenga présent deni nous yo ka ba jeto thé. Et puis si au moté, nazanga thé ba jeto thé, ça dit bobunda na ngai thé bobunda nda musala na ngai. Ce réseau ça la passe, c'est normal pour nous ça lango bien. Alors, Guide suprême oyebi eza plusieurs to ya mbayo na plateau ya Awabiso. Moi j'aimerais plus savoir eza na combien de temps déjà sali na mboka ya Luanda. Bon, depuis naza na mboka Luanda, donc lelo toujours loba deuxième jour na ngai. Deuxième jour lobby na batongo, donc lelo déjà deuxième jour na ngai depuis na arrivé na Luanda. Depuis arrivé na Luanda déjà 2 jours. Ndenge ni ba mangolais na ba congolais bazala awa ba yambi na mboka ya Luanda. Vraiment ba yambi nga très bien et puis naza na maboko ya famille. OK. Ouais, naza na maboko ya famille o ba yambi nga communauté congolais o baza awa, ni ba yambi nga awa pe ba yambi nga awa. OK. Portugais ni nozo yoka déjà facilité aux ba facile. Moi des jours. Moi des jours naza vraiment la connaissance à portugais. Moi même moi bondi ya boitard tout bien ils ont souvent que biso toza na matadi toza déjà na frontière na Angola. OK. Et puis donc ba portugais mike le ba mara déjà wana donc moi ba bondi ya wana donc ça va après aller ça passe. Ouais. Ah OK, c'est bon. Alors ba mangolais toza na Guide suprême. Objectif nini memio na Angola to na Luanda cette fois-ci. Voilà naza invité na communauté congolaise au nyonso baza na Luanda ba bengisinga. Ba bengisaki ngande awa pona musala ba lobi ke Guide ndenge osala ka musala na yo bien yaka pe ko sala biso awa na Luanda nde yango na yeli. Donc naza invité na communauté congolaise. Donc nakotanga kombo na été na télévision parce que ça au moins bien té. OK. Ouais. Vous avez invité la communauté congolaise. Ouais. Ça veut dire oui pour au servir bango na mo ba problème baza. Oui pour s'installer na Luanda. Bon souvent que na yé donc na yé na invité la communauté mais na yé pe na moni mboka za bien et puis na ti esprit calme pour na fanda. Voilà. Donc on s'est installé awa. On s'est installé awa dans la niche oyo guide spirituel aza awa na ville ya Luanda et puis naza awa pona batan ebele pona bisala ba o nyonso ba biki ba ilandanga déjà que guide spirituel ba yebi ba travaux na ngandenge lekelaka donc naza vraiment actuellement na Luanda. Moi j'aimerais un peu savoir à propos il y a domaine de spiritualité. Ouais. Déjà vous en a combien de temps dans le domaine de spiritualité? Bon, je pense que comme déjà 17 ans. 17 ans. Ouais. 17 ans depuis que makambo batikelanga bapesinga yango na maboko, ça fait déjà 17 ans. Ça fait 17 ans. Nana tikelanga makambo koko na ngai mbodi. Koko noko moni mbodi. Maza mutamboka ni. Non, biso toza ba matadi. Naza matadi 100%, ni grandi ya matadi. Koko mbodi asi apointanga depuis na ngai maman. Alors, dès na ngai maman koko déjà asi apointanga tikelanga déjà charge. Alors kokola na ngai nzambe nde aponao depuis le maman. Non, eza pouvoir ancestral. OK. Donc pouvoir oyo batikelaki nga ndenge eza ancestralité donc famille mobimba bayebi ke non mwana oyo azokola oyo obotama libumu oyo yende batikeli makambo yende makambo oyo batikeli yango donc bobomba yango tango akokoma a prendre conscience na ye ozwi yango bopesi ata alingi alinga te bopesa ye akosalela yango nde lelo nazwi makambo na nga mpe nazosalela yango nazosunela yango mpe bato eza na age nini oyo ozwaki conscience mpo ndimaki kozwa makambo batikela o na 15 ans. Na 15 ans? Oui. C'est ça que son unité générale qui non. Entourage au moins à 15 ans on dit ma charge ya kibondoki il y a bien en kindoki. Donc oui, vous avez un kindoki pour l'évangile, mais l'évangile n'est bien en kindoki. Interprétation de la Bible n'est pas en kindoki. À l'époque, pouvoir ancestral de la kindoki. Pouvoir ancestral le comme kindoki pour Bible n'est ils ont été habitués que non, au moni bokoko, au moni boy, ezalaka boy, bali en famille, il faut qu'on cata. Non, dans l'époque ezalaka bongote. Dans l'époque ezalaka bongote. Pouvoir ancestral éthique là jamais qu'on a kindoki. Lelo ekoma kindoki pour interprétation ya Bible. Bible ndenge zo interpréter les biso que non pouvoir ancestral comme kindoki. Biso moko kutu bako na ngoto tota to kama bango. Et puis bango moko ba répondre na biso ba ya ko za biloko na biso bazo saela ngo. Wana banani ba pasteur ba prophète na kotanga ba comme na télévision te ils en a ba prophète na ba pasteur bon ba consultant déjà pour ça là ba service belé toute vérité n'est pas bon à dire ba za vraiment tellement belé surtout la matière il passe na uti na matière ba et baza et belé na boîte. Mais quand vous dites ça oui que ba fidèle ba comme na moi recette yundé tout le banamboko hein ça dit ba comme na moi ba doute
ya kondimela ba pasteur o ba évoluer o ba servir nzambe na côté ya matadi kuna. Non, et ça juste c'est comme si que bablo nyonso basala ka wana ba miracle nyonso nzambe basala ka, ça dit ba yaka pa na bino pour basala mambo basala wana. Non, et ça juste vérité parce que ba monta bazo interpréter Bible bazo ba que non, vous voyez que ba c'est ça loin les qui ndo kasi. Biso mo to yebi ke ba yaka pa na biso to pesa ka ba biso to fula ka ba. Alors, et ça juste vérité na côté sa communauté soit toute communauté africaine que non. Pouvoir ancestral les ala kindo kité ba pasteur ba toté bino ke non pouvoir ezaka boza ezaka kindo kité bango moko ba yaka pa na biso ba bomba na sima bible te ko lobela na télévision to yaka te ko lobela ngo mais les autres na bango parce que pesi nga kanda na ko yoka pouvoir ancestral te comme kindo mais jamais dans l'époque téléphone ezaka te oui bien ngo to c'est comme la kondeni yo za na Luanda mais boza likambo na RDC bo owe ba ngondeni to dans la téléphone te pas même pas phone ya OK tu vois ko c'est comme la ndeni vous voyez parce que yo makamo nyonso ye bien ngondeni. Mais bâti, ils ont famille, ils ont pouvoir, il y a famille. Donc ancestralité, ils ont pouvoir, il y a famille. Tant on va tirer la kinga déjà yango. Donc na histoire nyonso o eleka tant on a zala raté. Ba bete la kiwa. OK. Déjà on a téléphone au bombi na coin ndako. Tant on voyait ba parce que téléphone et sona qui trois personnes ba binga kita ko numéro tel. Aux zala qui te ba bete lionde. Tu vois? C'est un peu ça. Mais ça devient c'est comme si comme le Rwanda est mon message non. Tu comprends les lignes biso bato tolinga peut-être ko landa ba makambo boloba ya spiritualité. Ouais. On dirait Congo central mobimba. Précisément matadi mobimba. Il y a que des maîtres spirituels là-bas, j'aime presque tout barandet na mambutali ba spiritualité. Au monde ka te ya za guide spirituel, au monde te ya za maître spirituel. Ça devient quoi? Ça dit tout matadi. On dirait influence ya ba camarade, au monde que notre masse no botambola na ye kopa sala yango wana. Na pena ko takana kopa ngo. Et tikala jamais aux la kopa. Pouvoir ancestral et tikala jamais aux la kopa. Soit que gérer spiritualité, tikala jamais aux la kopa. Et la facilité. Yo la la ndako na yo. Ngaso na biso na la 3 heures du temps. Chaque jour, on a 3 heures. Parce que dans la charge de spiritualité, dans la dossier, on a géré ça, et Australie, à Londres, aux États-Unis, on a géré ça, on a géré ça. On a géré ça pour l'unité, on a encadrement. On a vraiment charge d'ango, on a géré ça. On a 3 heures du temps par jour, on a 3 heures du temps. Nous sommes éthiques, les gens, ils allaient concentrer dans les travaux, on a la responsabilité, les travaux, les bateaux, les pessinga. Donc c'était pas facile. Les arts facilité, s'il vous plaît, la grande famille. Ndenge ozolo belaki bana nyonso ya matadi ba koma ba guide non, la majorité c'est archi faux. C'est archi faux. Parce que on nyonso ba ya koleka on a komba matadi ba on peut otika pa mengu ba on bazana eza mutu nyonso te ya ba biso ya zamu te matadi. Ba yebi que pouvoir ancestralité si même na Congo central. Ko bima na kasha Congo central zo ba te ko zamu ta Congo central. Parce que TV za na nga ko ya pe bolobi ke non nga boye non. Pouvoir ancestral o biso to ya ko lobela na télévision eza o te bango misu ba lobela. Tu comprends? Donc biso to ngande na ye ko fanda awa communauté congolaise nyonso baza aba yebi. O pe ba ya matadi ba yebi ke non intel bango vraiment eza ya famille. Kaka mbodi asala ki musala tamulai. Et puis azamuta ko yeba na ville portée ya matadi. Disant ba travaux musu pe ita loin de Kenya à l'époque. Ba relation na petit kala, tu vois? Ba yebi déjà que donc on a bima na bimi na ndako o déjà dans na son déjà que ba yebi déjà que kuna nde makambo zalaka. Ba sali saka bato. Donc tina zo bima ya kuna na responsabilité ba batikela ki ngai. Donc naza déjà sûr que non, eza ya biso moko. Na défi yango te soit na prendre yango te non. Maintenant sikoyo, ngana ngina yebelo mobo. La spiritualité ka bino monde boye ça so mambo. Na monde ya spiritualité. Est-ce que ndeko yo longwe matadi? Oye Luanda. Est-ce que déjà aujourd'hui accès na ba ancêtre ya awa ya mabele o ba pesi autorisation que ça musala spiritualité awa avant que na déjà awa na sala ki yango déjà avant na nyata mabela Luanda na sala ki yango na sala ki déjà nzela ba kulu si ba fongola nga nzela donc ndé na zaba na zaba le bienvenu na ville Luanda. Ouais. Na lui permettre spirituel mo kulumbimi comment on est Batista Kubasi kulumbimi. Il y a un représentant de Colombie na mboka ya Luanda. C'est-à-dire guide suprême guide spirituel maître spirituel oya koya osala musala na Luanda. Il faut aller kaipai na ye ya pesa yo alakisa ye bateau bakoki ko autoriser. C'est-à-dire ameme na chemin ya bateau ba ko autoriser pour que asala a exercer musala na ye facilement. Est-ce que vous consultez qui? Bon, la bien. Oui, na bien s'il vous plaît. Oui, Kubasti Colombie.
Naïbiété, pardon. Ah bon? Ouais. Ok. Nandenga tindika tchakal to Non, yebi. nandenga bien la grande famille, nazana nga mupaya na ville à Luanda. Awa na yebi mutute na cadre de spiritualité, communauté ba yandinga baza tout na part de spiritualité. Baza ba simple batu ba travailler, donc c'est un peu ça. Na kokola na yo avec tes amis. Ouais. Avoir que aux connaissance que batikela yo makambo mo boy. Soit ava ba vandi so batalisa yo charge yo za kalango. Ya makambo batikela comme pouvoir. Oui. Est-ce que avec les amis et bande kosala yo comment dirais-je? Et bande gêner yo te. Pas ba que non masa na biso. Souvent na kola déjà mystérieux, na botama mystérieux, na koli mystérieux. Na camarade te. Na kola na camarade te. Na classe otanga kité? Na tanga na classe, nga babengana nga deux fois na classe. Babengana nga deux fois na classe. Leçon o monsieur aye nango na pesa ngo na pesa ngo ba collègue. Leçon o nan to zo ngo te et puis na professeur fois pesa. Professeur fois pesa ba tunga déjà na hôtel. Yo pesa dia ba collègue. Babengana nga to. Mais yo za boyendenge na vite. Na tala ki na ka tableau ndé na sur yango. Oh, tu vas mystique. 5e primaire. C'est pas donné à tout le monde. Est-ce que on a déjà mystérieux dès les naissances? Est-ce que Lelo au cause en a idée à ba collègue mais à place au botanga na bango quand même à tadi tout trois? Ouais na cause na ba idée à collègue baza vraiment baza libanda mboka. Baza libanda mboka. OK. Alors comment peut-on nous différencier moto yo pena azo ça la spiritualité na bosolo na moto azanera men, c'est-à-dire az escroc. Kombo bien to robenga bango yango wana. Que moto azana pena na ayebi ne pena ndeti bulote. Na moto ayebi boulot. To biso ba oyo to linga to apprendre spiritualité par exemple. Comment tu différencier tous les déjà ya bato? Moto lo ba mingi. Ouais. Moto ayebi mingi lo ba mingi te. C'est-à-dire moto lo ba mingi ayebi te. Ouais. Ba lo ba mkende ayebi. Ah. Ouais. Ba mettre ko sanga mingi hein. Ah bolo ba mingi. Ah nzambe. Voilà, merci. Toujours kende molo. Alors, Koya non mboka nous moneli Luanda. Quels sont les genres il y a des problèmes dans l'observation sali, la spiritualité où ils ont dérangé ba yike na kati mboko. Ba congolais soit ba angolais. Bon, souvent partout dans l'Afrique ba problème sali. OK. Problème est partout. Dans le monde en fait, donc monde entier ba problème est là. Donc on a détecté que non ah na Luanda problème mo ezaka boy non. Te oza mingi vraiment, c'est-à-dire oza na moins pourcentage mais belé koleka pas problème sous. Bino bo fana ka boy ba problème na bino na ba tuyos parce que vous allez déjà ah mais ngai souvent que na yebi que monde entier ba na ba problème. Alors ngane tinanga na ya osala la publicité ya musala nga oyo ngana sala o na sala ka na ya lobela ngote que non ngai boy non. La sala ka nyos o itanga mi spiritualité. OK. O nyos za na kati ya spiritualité. Donc c'est un peu ça. So mingi makasi na yeza na kwenye pouvoir ancestral. Donc naza mingi basé na pouvoir ancestral. Pouvoir ancestral tout ça na nyos. Tout ça na nyos lokola. Tout ça ba konzo wa lulendo, tout ça ba porte-monnaie traditionnel na pouvoir ancestral. Tout ça ba code ya obo bien kindoki na pouvoir ancestral. Donc tout ça vraiment tellement ébélé donc minya otanga les até. Est-ce que porte-monnaie magie existe? Oui, existe. Parce que nayamba pe maître spirituel moi ebisanga ki porte-monnaie magie ezala raté ezala kuta. Non, porte-monnaie magie existe aka. Na connaissance dans na yebi ki porte na trois sortes de porte-monnaie existe aka. Tout ça la porte-monnaie magique, OK. Tout ça la porte-monnaie du bonheur, tout ça la porte-monnaie traditionnelle. Les tibis sont la pouvoir ancestral, tout ça mis dans la porte-monnaie traditionnelle sans sacrifice de sang et puis tout ça très à l'aise. Ils ont plus avantagé dans tous les trois porte-monnaies, les porte-monnaies traditionnelles. Ouais. Parce qu'ils ont un biseau mon ancestral, ils ont un payaté. Donc c'est ça. Mais dans fonctionnement nango, il fonctionne en union son ningi moko. Donc ça dépend. OK. Ouais. Parce que oya ancestral et puis ça kaka mbongo ya mboka wana isika basaleli yo musala ou soit ebisa peka dollar. C'est l'immisara nyonso. Tous les monnaies au monde l'immisara. Ils ont un sacrifice à makilate. Si vous malgré un sacrifice à makilate mais ils ont un principe à suivre. Ils ont un principe nango. Ils ont un principe nango etambolaka et puis c'est tout. Si c'était le cas. Ouais. N'a ni ba comme exemple moi ya moké. Ah supposons que ngai non tozo ba camarade. Oui. Et au lokoti saki ya mbongo.
nga naza pe na pire yo moza pe na famille na yo bato ya liboso kokanisa kosunga kozala banani bon il dépendaka na relation en fait tokozala bacamarade mais na fond du cœur te tu vois yo na lobit ngai na toza bacamarade et arrivé ke olokoti saki mo eza na et puis toza ensemble ne tokopartager toza ensemble te oui makanisa liboso koyela na mutu ya kosunga kozala nani mais so nazalaki nao na okanisa na première position avant ke naokamisa famille nanga ah bon oui yo sozwi mbongo bokanisa no nani bacamarade no ke famille mais soki nazalaki nao na première position na okanisa yo avant nakanisa famille nanga so ozali nanga na première position oui na ndenge ya bolingolingilanga ah bon aye c'est-à-dire question na ezali na question mo ebatamaki na nsima ya dage oyo nangaki nayeba ntango bopesaka bato baporte-monnaie magie to bopesaka bato baporte-monnaie ya chance et tout est-ce que esi emata bino moko ke bozwa baporte-monnaie na bosala yango ebele bokabolela famille mpo bafamille ti sikoyo mpe bafamille na yo misusu baza na mwa déséquilibre na ndenge non wana okosi famille nanga sur 100% 90% baza bien sur 100% 90% baza bien baza très à l'aise baza stable donc oza kotoka te stabilité wana eza na ndenge ya kode ya to na porte-monnaie toza na kode na biso ya famille toute vérité n'est pas bonne à dire donc c'est fait ça donc nakokende vraiment na kati ya famille te tu vois donc alors c'est moi libanda un peu donc vraiment alors sikoyo tozokende tout doucement parce que télévision ezaka ngonga mais nalingi sikoyo na temps oyo nyonso toprofite awa bato bagagner quelque chose na makasi na yo est-ce que koko démontrer biso pouvoir oyo oza nango oui pouvoir ancestral na koko démontrer yango eza problème te ok mais nalingaka souvent te bademonstration eza lokola neti kosenga boye nalingaka yango te mais nakosala yango mpona bolingo ya bato nyonso bazolanda biso mpona kodémontrer bango ke pouvoir ancestral existaka et puis ezalaka kindoki te donc ekozala kindoki te soki moyen ezali bokopesanga ata nzungu moko awa parce que naye nanga mpe kaka na mabele ya pamba mabele kaka mabele kaka ya pamba naye nango oyo nakodémontrer bino pouvoir ancestral existaka. Ok, bon d'accord, alors on revient pour regarder la démonstration, il y a Guide Suprême, alors c'est la mission à plateau, mais j'aimerais vous proposer d'abord l'extrait de cet film qui a été réalisé par GSM Production, Miss Gay l'artiste avec son équipe, va réaliser un film moi qui qu'on a titre à l'issue et vous allez la lancer pour bientôt. Tout là et puis on revient. Et puis tu veux me mentir le reste. Mobala Zanani. Mobala Zanani. Loba. Bala Loba. Mobala Zanani. Maman. Oko sata moi na munoko. Maman. Mobala Zanani. Loba. Loba kasi loba. Maman. Mingu. C'est par quelle augmentation Pasteur, il y a tata nayo, na maman nayo. Dans ma maison, tu veux me dire que tu as pasteur. Pasteur, un mot, Eza pasteur. Yo de Salangana, comment on a zalelo. Avoir une belle maison comme ça. Bible le binabinoni. Bible le binabino. En tout cas, Popola. Ma fille. Comment est-ce que tu peux prendre un sale traîné de bâtard et puis amener ce genre de bâtard dans ma maison? Et ben, mais c'est qui est bâtard? Oui, mais pour obéir à l'aise, on a coupé. T'as eu mon nom d'akoyo. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais, Bible le binanga été. Ne touchez pas mes ouins. Nani ouin? Yoza ouin? Qui aime son gaïté. Mais vous avez Yo nani? Il papai la terre mai. Et c'est à vous, tout le regarde, pareil, nommé de Jésus Jésus. Amen. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Votre total film bon il y a l'Issoumou où ils ont réalisé na GSM Production. J'ai vu un message. Il y a Anifa Swadi à Otalabiso depuis Palanca, Iso Salabia, Anifa Swadi, Amia Filiada. Je te salue là où tu es. Je tiens aussi à saluer Stella Swadi Boutique. Stella Swadi Boutique, merci. Ça la fierté à la communauté, ça la vraiment bien. Merci à Stella Swadi. Et Narobo, ça n'a pété maman Hortense, mon gros net, n'a qui colo.
c'est-à-dire matanga ya Fatou Boya Vida et Rosala en direct, je vous promets déjà et Rosala en direct na Miss Girl Télévision. C'est-à-dire soto bandit déjà to première partie déjà 19h. Nous toujours déjà na mort qui bota lango déjà en direct. Ici ka ba rocha corti to ke cimetière bota en direct na Miss Girl Télévision. Na bokasi ya GSM production. Tozongeli guide suprême. Oui oui. Guide spirituel na biso. Eda na nzungu. Plateau et alors net masuwa quoi. Ils en ont mambo belé, ils en net na mambo nyonso quoi. Nzungu pe monani nango. Pour biso to linga ba tula paka ba mona pele vita fala ta phasé. Nzungu yango yi. Ndé to le baké TV za radio té en fait. TV za la radio té. Na senga nzungu, boyeli kampe nzungu merci. OK. Ko la sa caméra. Ah nzungu eza le logo té. Nzungu yango yo vraiment to la sa nzungu. Nzungu eza le logo té. Soki bokoyelanga mai parce que mai onga mona yaki nango bato bakoloba pe ke mai oyo nde na ye nango bokoyelanga mai s'il vous plaît boyelanga mai natia na nzungu so mai wana ba bato te mai ya na biso ba mai na ye mai na ye ricage ezala te ouais donc boyelanga vraiment mai ya bino moko vraiment oyo ya chaîne comme cela tomeka kodemonter que pouvoir ancestral ezalaka. OK voilà. Vraiment rapidement Régie en attendant bazozwa mai wana na pesi partout qui a ma lumière ya lemba mbote partout qui a ma lumière ya lemba voilà na pesi bongo mbote na tia mbezi milinga ya Luanda tia mbezi azaka milinga ya Luanda voilà oyo ezali mai eza juste mai ba elinga na plateau je mai to soupe dans jour ezali juste mai awa na ye na ngai kutu na eloko ya gravité mpona kolakisa bino me na kolakisa bino wake pouvoir ancestral existaka nayaki kaka na mabele ya pamba mabele kaka na ye nango ezali mabele eza juste mabele oyo bamama kaka baliaka oyo donc mosusu mwa zemi mabele kaka vraiment na ye nango donc mabele na ye nango nakobukabuka yango naye na mabele mpona kodemontre bino ke existaka meme nga mpe nakomeka. OK mabele mpenza eza mabele vraiment eya vraiment mabele le boss Shadow Mercedes aux autres la makambo oyo eza vraiment mabele mpona kodemontre ke pouvoir ancestral existaka voilà donc oyo nyonso ezolakisa mabele eza ya biso ntango tokufa tobakundaka biso na mabele donc pouvoir ancestral eza pouvoir ya mabele. Très bien merci eza juste mpona kolakisa bino ke pouvoir ancestral existaka na nikiniki mai yango oyo asokoli nanga maboko mai yango vraiment mai eza eloko te elu tapeka bansono tetino wana vita sila pour son Congo ben bakula kale tinto atanga raison sono ben profesa mo tsoleve mangola ben na ununga kasa mangola mo na ununga ve ibobo nazo lakisa bino kaka ke pouvoir ancestral existaka eza juste mabele oyo ozomona eza juste mabele oyo nazolakisa bino eza juste mabele nini oza yo mwana kati s'il vous plaît est-ce que tu peux laisser mon temps tu peux laisser mon dans le plateau oyo eza nini eza bougie oui OK oyo eza nini bougie eza juste bougie non
s'il vous plaît, mon pépé. Pour mon pépé, pas débrancher. Mon pépé, vraiment boulon, mon pépé. On appelle ça bougie. C'est juste des bougies, hein? Bougie, ça signe la lumière. Et là, ça la lumière. Bougie, ça signe la lumière. Le haut, ça signe la lumière. Donc, nous avons un problème. Quand on appelle ici bougie, on a un problème officiel. On a un problème à Moussala, problème à finance. On a un problème à Mikanda. Quand on appelle ici bougie, on a un problème à officiel. Vous avez quand on a bougie, lumière, on a bougie. Les autres font la vie avec des délais. Donc on a relaxé comme que non, pouvoir ancestral existe. Et on a démontré même le pouvoir ancestral, maï, mon maï, les sali, a toujours l'accès sur ce bougie. Voilà, avant dit qu'il va mourir, il est qui a TV à la radio, en fait, dans la cybinogiste, les pouvoirs ancestrales existent. Donc, les aventures, et où tu bino ba o besoin du matin que a ils ala et où tu musique a un pouvoir en ben et ça a on a ville dans la carte de Rwanda donc les aventures pour le monde et où tu vraiment musique le temps au monde où ils a démonstration moko aventure donc ben où tu peux visiter biso donc c'est pas facile. Régie channel publicité but aux à l'issous quoi. Voilà. Votre téléphone est là. Oh là là, déjà. Non, je ne crois pas mes yeux. Hein. Mais quand tu n'as pas la moto. Ah. Les onisika. Nazo réfléchir sikoyo na raisonner ndé na sina tamboli presque loin de Mobimba et le moment ils ont même pas 30 minutes. Bon c'est ici. Donc awa so combien na congolaise. Otuni loja au visor. Le technicien a fait un téléphone en 2 semaines. Na kebo et singa en tout cas penza téléphone on te mais sur le gros il faut qu'il y ait des cas na congolaise na Robi Visor et ça na Rua Bukuza ou na Bloc 100. Mais ce qu'on a pas mais tu peux nous jouer bien bisous. Bisous tu te déplacer à Pamba Pamba. Quoi que ça va faire c'est que sur point que na kakwa na tank juste quand na tank face à tank mais déjà universal. Robi Visor to ça pe wana. Ce qu'on a pour ça pe à biso ba pe à côté à Golf 2, to ça pe na Golf 2 na ponte à na pedona non sous-souté. Oui. Pour wana okuta loja Robi Visor. Pour la bande développée à province, tous en Lubango. Déjà. Oui. Bar na baïro commercial. À partir de Lubango, surtout dans la baïro commercial, au mona loja na biso ya Robi Visor. Peut-être ceux qui wana té. Dans la bande de confus ba uta kikolo. Au lieu que bayati sous na congolais to ba ke le kakwapo, ba kosuka na boka na kikolo na wenza kikolo, surtout ni loja Robi Visor, tous en pe wana. Pe bande ko ya kamama. Tous ba uta kilamba, ko suka na kamama wana, ko tunika la loja ya Robi Visor, tous en pe na kamama. Non mais attends, on dit que so bo sali bo seke bo sunga ba makasi hein. Donc à la milité de l'Okoto Mambeda tout Angola. Nos Robi Visor. Avant sa confiance Et notre succès. Bien.
bayaka bakutaka biso bakendaka batikaka biso oyo esalani bojuge na bapalais maître. Oui, oui. Et eza question ya curiosité. Voilà. Parce que nasi namoni mingi na momo ibwa ngai naza na mo expérience ya awa biso oyo na babiloko nyonso esalama lokwa baspectacle na plateau oyo. Il y a des gens qui disent que eza bamélange ya bachimie moko boye eza spiritualité te bato ya bongo po surtout communauté na biso bazala neti mwa bazala na mwa tembe mingi. Exactement. Parce que bato lokwa ya bongo réponse na bango kozala nini kozanga oyeba premièrement ezala na liwa ya ndambo. ok ouais. awa yo omoni mai eza ya bino mabele ngamu na ye nango mabele oyo biso nyonso toliaka ntango tokufa tokendaka mabele do mabele yango nde esimbi pouvoir ancestral do nalakisi bino mai na bino moko na mabele na nga oyo na ye nango mpona kolakisa bino mabele oyo na ye nango ezolakisa mabele ya Lwanda mpona kolakisa ebandi kotoka mai ebandi kotoka. Voilà. Deuxième sans moto est-ce que mon a topelisi moto donc elingi elakisaki pouvoir ancestral existaka na baoyo balobaka bongo kozanga koyeba eza liwa ya ndambo. Donc awa naza lié na Congo central na Lwanda. C'est-à-dire bachar nini ya bato bakoki koluka yo mpona bamisala na bango. Donc naza wana mpona tout bato baza na baproblème lokola bato baza na baproblème surtout bato ya poto bazobengabenganga trop même na compte nanga privé baoyo baza na baproblème ya mikanda bino bozozwa mikanda te bokotisa depuis obwaka ngunda mikanda ezobima te vraiment bozala contacte ngai bozala jamais desi baoyo baza na problème ya bolingo barelations amoureuses boza na baproblème ya bolingo baproblème ya finance baoyo baza na baproblème ya finance bocontacte ngai vraiment bozala jamais desi naza wana mpona bino donc mosala nasalaka mpona bino. C'est-à-dire bolingo soki ozoyoka na susu te mwasi na mobali bakabwana swati mobali na mwasi bakabwana nazongisaka babolingo wana. Donc naza wana mpona biso bino nyonso communauté africaine donc so nalobi ka congolais ata mwasi ana bala pasteur déjà. Non nalobi naza wana mpona kozongisa nyonso oyo ekabwana ata relation ekabwana après 5 ans passé 5 ans passés mais moi ça comment moi si a passé soki posa na yo ezalaka na kozongisa ye donc ata relation moko 10 ans passé soki posa na yo ezalaka ye mpe na ye na kozongisa ye na kobenda ye parce que biso na mbengo bengo tosalaka baje te oyo nyonso ayebi histoire ya mbengo bengo ayebi oyo nyonso ayebi histoire ya maya inkisi ayebi oyo nyonso ayebi histoire ya maki nzona na mwanda ayebi. Donc ndeza bwena ngola mo initi ya ko regretter ex. Il suffit qu'à va contacter guide. Donc ceux qui ont contacté vraiment vous allez jamais d'ici. Nous sur les gars vraiment pépélé. Voilà. Noko, mon mère a besoin de tout fort. Dans solution ya moye. Ah Nzambe. Ils ont pas si la mawa. Ils ont bano rebelle, ba riva pe ma petite terre moko brûlé tikaka. Voilà. Bakenda po parce que bazwa o bazai koluka. Voilà. Soko za na posa na e po lingaki ya solo. Ta solution ya ngweye. Aza wana ba problème na bango ba voyage, banda ba kota mikanda ezobima te ba problème na bango naza wana pona bango. Na kosunga bango bazala fromage jamais desi yango na yeli awa. O billet passeport na yebi makelonga ko na bango. Yebi makelonga ko na bango so poti visa boy ebi makelonga intel na kosunga ye vraiment na kosala ngo tina suka pe ya jamais desi. Voilà, nous sommes vraiment à la fin. Télévision et la radio, TV, Zangonga, Nengezala Kaka. Vous savez, chaque fois, à Bisso, comme c'est monsieur, comme à 2 heures du temps. Mais, na rosa lango, na bokas na bino. Bokas na bino, na si na démarra qui na zo kende. Et là, on a zo zangezara carburant. Pour basara limba, pour na kende na kuma su musika, pour na tala ki bona rati ta su bazo landa ngape mutu mo zo sala effort azoya. Même mutaza na ekakate. Butala ngai butama mbozole kana sima na ngai te. Awa ezala biso. Bakosala nini na baike pour que bazwa bakota contact na yo. Azana posa na ngai numéro na ngai eza o yangolais eza plus 244. OK. 931 82 22 06 plus 244 931 82 22 06 ba o baza kugula na Congo pe na numéro ya Congo plus 243 089 014 79 09 plus 243 014 89 pardon 014 79 09. Merci. Donc ça dire on lance un message que même ba pasteur pouvoir baza déjà belé na boîte na toute vérité n'est pas bon à dire ah na ko lo bango te parce que ça le docteur na uti na mona salle doc na bani ko détailler nzoto na c'est impossible. Donc kala ngande mna ko responsabilité ya oloba jour na kokuta na mettre na pasteur moko
et pas guide spirituel ngana yo ça une émission na kuta na pasteur ngana yo loba na ngai eza problème dans toute vérité n'est pas bon à dire ngai na koya loba na ngai pona sunga bayike biso to ko loba ngote à la télévision parce que ngana za ko la docteur docteur jamais makambo euti na kati ya sanctuaire na biso libanda eza impossible. Merci pour répondre à une invitation à biso ça le biso plaisir awa biso eza une sengo ya ozala na plateau o merci vraiment est-ce que tu es guide spirituel ba nsuba ko za pe chanson za mbote vraiment na pe simbote na tous les communautés congolais au bazana kati ya Luanda ba komondo otanga te ba ba basika bazana na pe sika tous les communautés congolais au bazana kati ya Luanda Angola en fait et ba opo bazali banda mboka na pe sibango ba mbote na tangi komba moto te parce que naza vraiment guide c'est que ça. Voilà, merci nyonso bandara bien ici l'arabien pour awa les arabis on insiste rapport na l'homme de awa biso ah batu na raté sika bakena mbonda soki beti bokoyo kakaka na pekisa kibino bochaka temena muto azana zongo surtout soko liaki madeso l'homme de awa biso on se retrouve à la prochaine matanga ya Fatou Boa vida bobo sanate et vous allez en direct na Miss Girl télévision soki pona aussi ça mettre bon pour la aussi ça na web ça mutu nyonso o azana problème à hésiter à contacter nga on solution na ye on a jamais décidé sikoyo maman nyonso to sali awa ba parents na biso fazana esengo to famille to baka ba parents ba bot na biso ba sepel ba bi wana bana na biso exactement ba ya na biso ba bi wana ba leki na biso exactement ça dit ba camarade na biso ba tout petit peu tolo ba bi wana ba camarade na biso exactement soki po so boto na bana na biso ba bi wana ba papa na biso so so to sangisi nyonso nde bimaka awa biso. Merci à la prochaine.